Angola Luanda toye. Bonne nouvelle ya 2026 yangoyo. Bon nabino bana mboka ba congolais na bangolais nyoso. Bon nabino ba on peut ba forme d'affaires. Désormais c'est à connecter Kinshasa na Angola pour voyager dans les meilleures conditions. Veut dire c'est comme kokenda Angola dit. À partir le 21 août Ndingo ba vol direct Kinshasa Luanda et bandi c'est Abuki ba prix à billet na prix à Niapoul et ça l'a jamais $445 ya pamba pour la classe économique, $795 ya bourré pour la business class. Yoga programme, chaque mardi et vendredi, vol Kinshasa Luanda, départ 17h juste, arrivée 17h55. Et bongo vol Luanda Kinshasa, départ 18h55, arrivée 19h55. C'est à lobby sans paix pour la mapata. Rendez-vous le 21 août, Masolo Fongwame, Ban Angola, Ban Luanda, Toza Koyae, os mundo d'Angola, os crianças d'Angola, estamos a vir. C'est Mfumo. Pour l'année scolaire 2026-2027, papa, maman, comme tout n'a pas question et belité, côté la paix de gauche à droite, kende kaka tout droit, na complexe scolaire maman Pemba, na extension na yango nyon somi balé, ba école ya fondation Nerombungu, ba inscription et bandit déjà. Chers parents, la rentrée scolaire approche. Les meilleurs cadeaux que nous pouvons offrir à nos enfants, c'est la bonne éducation, la bonne instruction. Et pour cela, nous sommes au groupe scolaire Mama Pemba 1 et 2. Amenez vos enfants pour leur avenir. Amenez vos enfants pour la meilleure formation. Amenez vos enfants pour la bonne instruction. Amenez vos enfants pour un avenir meilleur. Le complexe scolaire Mama Pemba est ouvert. Le complexe scolaire Mama Pemba ouvert pour vos enfants, pour notre bonheur. Venez nombreux. Venez inscrire vos enfants. Mbote pe bola muna rétro ya journal la peuple na peuple info lingala mokola lundi total sekibino ndenge chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi akomaki na mboka ya Gabon pe premier vice-président et assemblée nationale honorable Jean-Claude Tshilumbai a organisé première réunion en tant que président et à bureau national exécutif et à association internationale de parlementaires pour la paix bolala. Na visite de travail et d'amitié na Libreville samedi 15 août 2026, chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et longona homologue naïe Brice Clotaire Oligui Nguema ba supervisa qui signature il y a 3 instruments ya coopération oyo ezali kolobela ba consultation politique et diplomatique régulière, exemption réciproque ya ba visa pe ya coopération générale. Deux chefs d'État bango ba yokanaki ko encourager l'investissement ba échange entre ba secteur privé et transformation locale, il y a des ressources naturelles pour renforcer la concertation bango, na ba enjeu ya paix, ya stabilité, ya développement en Afrique centrale. Na souka ya première journée, président Brice Clotaire Oligui Nguema a assuré ki hôte nae na soutien total ya mboka nae pour la candidature congolaise ya madame Juliana Lumumba Amato na poste ya secrétaire général et organisation internationale ya francophonie. Visite de travail oyo et kobaki lisusu na zone d'amitié, zone économique spéciale oyo babengi Kok et Paiwapi, deux chefs d'État bakendaki ko découvrir modèle gabonais ya transformation locale ya bois, étape oyo ezali ko nourrir ba échange d'expérience peut ko favoriser émergence ya nouveau partenariat industriel entre RDC et Longona Gabon. Toujours na Libreville, chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo abetaki masolo na diaspora congolaise pour na processus de paix à Washington, paix à Doha et longona projet à dialogue national inclusif. Chef de l'État a talifi détermination naie pour na kokoba ba effort en faveur ya paix durable na respect ya souveraineté paix intégrité territoriale ya RDC pour na oyo etali dialogue national a annoncé prochaine adresse na nation pour na ko préciser ba contour nyonso dialogue oyo ekozala différent ya ba dialogue nyonso oyo mboka na biso et connaîtra. En expliquant et les aboutissants. Après désignation na qualité ya président ya bureau national exécutif et association internationale de parlementaires pour la paix et ambassadeur, premier vice-président ya Assemblée nationale, professeur Isaac Jean-Claude Tshilumbai Moussaou, a présidé le week-end de l'équipe, première réunion na Palais du Peuple et Paiwapi,
azalaki pe na séance de travail na baparlementaire elongo na quelques personnalités ya distinction oyo bauti kozala nommé baambassadeur de paix na masolo na bango to na séance stratégique d'ouverture oyo 3 points ezalaki abordé: présentation ya vision ya mise en place prochaine ya bureau exécutif national, adoption ya feuille de route, activité organisation paix panel ya haut niveau pour la paix en marge ya 81e session ya organisation des Nations Unies prévue en septembre ezali koya, lancement ya campagne d'adhésion na réseau parlementaire paix identification ya ba nouveau ambassadeur de paix na communication na ye honorable Jean-Claude Chulumbai asengaki na ba parlementaire ba député ba sénateur ba pe ba personnalité à distinction ba s'engager efficacement pour na kotonga réseau moko ya makasi engagé pe mobilisé pour la paix. Natina wana président ya bureau national exécutif atalisi soutien na ye na initiative ya chef de l'État en faveur ya dialogue national pe retour ya kimia na mboka. Réunion oyo ezalaki occasion pour na kotalisa soutien ba initiative nyonso pour na cohésion sociale pe recherche ba solution durable ba défi oyo mboka azali kosala face na yango. Boye docteur Florimond Choko Kwete Mike Mankenda, vice-président ya association internationale des académiciens pour la paix, secrétaire général ya fédération pour la paix universelle, ba insistaki mingi pour na ko associer parlement na ba étape nyonso ya processus ya kimia, conception, mise en œuvre pe ya suivi lisusu balobelaki pe mobilisation inclusive de la force vive ya nation, leaders religieux, communautaires, jeunesse, femmes et acteurs politiques pour la promotion de la culture pour la paix. On a pour rappeler Association internationale de parlementaires pour la paix ezalaki investi le 4 juillet et outi koleka ba honorable Aimé Boji, Jean-Michel Samalukonde Kenge, professeur Isaac Jean-Claude Chulumbai, respectivement la qualité d'ambassadeur pe ba co-président d'honneur pe président ya bureau exécutif national ya RDC. Mokole mardi, Premier ministre Judith Soumino a présidé qui réunion technique pour la riposte à Ebola. Pe ministre ya environnement maître Didier Mazinga inaugura qui ba nouveau bâtiment ya Istem Mwanza na territoire ya Massimanimba. Honorable Hermione Bolume Akabola qui ba fourniture scolaire na ba électeur na Ebola. Ministre Judith Soumino Toulouka a présidé qui lundi na primature réunion technique consacrée à évaluation et riposte et adaptation et plan d'intervention. Ministre de la santé et prévoyance sociale Samuel Roger Kamba accompagné les membres et équipe et riposte local professeur Jean-Jacques Mouyembe ba présenté qui na chef ya gouvernement évolution et situation pe ba nouvelle orientation oyo ezali envisagé pour na renforcer réponse sanitaire na souka évaluation 3 axes majeurs yango ezalaki examiné local à renforcement de mesures médicales pour compléter le sous en complément de la santé publique usuelle, prise en charge salariale, paix, amélioration, il y a communication auprès de la communauté. Ministre de la Santé a l'objet qui peut recherche en cours sur des vaccins spécifiques contre souche Bundibugyo, oyo bazali kosala recours na bantu rétrovirus susceptible ya ko utiliser yango na prise en charge de malade. Bosimba ke réunion oyo et permettra qui peut valider barème ya prise en charge salariale et ba médecins, infirmiers pe ba prestataires mosusu bazali mobilisé contre épidémie ya Ebola. Ba établir barème moko ya prise en charge salariale pour ba médecins, ba infirmiers pe ba oyo nyonso bazali kosala mosala ndenge docteur Roger Kamba atalisi. Communication ya troisième axe majeur oyo ezali bongo premier ministre asengi na équipe ya riposte baye bana ko renforcer qualité ya cohérence pe ya communication pour na lutter contre infodémie pe lisusu ba information à lokuta to ba rumeur oyo ezali ko fragiliser adhésion ba communauté na ba mesures sanitaires oyo ezwami. Plan ya communication et kozala intensifié pour la sensibilisation de la population pour améliorer compréhension pe ba mesures ya prévention nyonso pour préparer option oyo ezali envisagé liboso na ba inquiétude oyo ezali komona na pour la propagation épidémie vers capitale. Ministre de la santé alobi a rassuré bato pe asengi renforcement ya vigilance kino lelo yo 0 cas na ville ya Kinshasa elingi koloba soki ba continuer ko renforcer ba mesures biloko ebele to ba chance ebe
ebele ekozala po ete Ebola ekoma na Kinshasa te. Ba dispositif ya surveillance lokola pour renforcer fleuve Congo environ 65 km ya Kinshasa, boye poste sanitaire oyo ya contrôle désormais pour na ba embarcation en provenance ya ba zone oyo ezali concerné pour na ko vérifier ba passager na bo komi na bango na capitale. Après 3 mois ya riposte, gouvernement azali ko piloter nouvelle approche pe ba perspective ya adaptation du ba dispositif ya évolution ya épidémie nyonso wana ba mesure médicale ezali kozwama pour na protection ya ba équipe première ligne, surveillance épidémiologique pe communication renforcée auprès ya population. Mobange na ambiance oyo bozali komona boye ezalaki nango kaka te mpona collation des grandes académiques ya baétudio ya iste mwanza kasi ezalaki nde kotalisa kokodikoko na esengo ya komona véritable bijou oyo ya bâtiment pimpant neuf ndenge boza komona veut dire ya sika oyo excellence Didier Mazenga Mukanzu ministre ya tourisme fils du terroir bobenga ye l'homme de Kisalu na ntwala kutuba na nima bakisela elongo aux actions concrètes atongeli bango na bamwene moko propre ti na ye moko asalaki mobembo ya molai ti awa na Institut supérieur de technique médicale iste mwanza na mokuse mpona kopalpe du doigt na réalité pe kopesa yango officiellement na comité de gestion milulu esalemaki na présence ya baautorité locale pe judiciaire ya ndenge na ndenge lokola ancien vice gouverneur ya province ya Kwilu administrateur du territoire ya Masimanimba ya représentant ministre ya enseignement supérieur et universitaire ya chef de secteur ya Bindungi corps académique pe bongo na bongo ba discours ya ndenge na ndenge esalemaki avec un pacte pe idéologie sima balekanaki na cérémonie ya coupure ya ruban symbolique et pendant ye moko les boxeurs politiques excellence Didier Mazenga Mukanzu accompagné pene na ye na directeur général ya iste mwanza Danwa Kandongo Kimwanga oyo accompagné ki lisusu ministre ya tourisme na visite ya bâtiment ko banda na bâtiment administratif ndenge ka boza komona koleka na auditoire ya très bonne qualité ti awa na salle ya ba matériel médicaux mingi ya maternité nasuka excellent Didier Mazenga Mukanzu l'homme de Kisalu na ntwala kutuba na nima alelisaki lokole elela ezali vision ya mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo biso tozali basali na ye baministre chaque ministre esika azali akoki koaccompagne président na lolenge ebele na yango babatima wana tosali pour que bana batanga malamu bakowuta bipai ebele bakoya awa na Mwanza po bayekola pour que bazala qualifié lobi bakontinue kosunga biso mpe basala relève oyo ya biso batata na bango bie bandoko na bango tosengi ke babatima wana babatela yango parce que misala ezali ebele tosali babatima bazali na besoin babatima mosusu mpona kolala ya bana ya baétudiant boyebi ke baétudiant bautaka bamboka ebele bakozala kaka ya Mwanza te yango lelo officiellement tozwi babatima wana topesi yango na directeur général ya institut supérieur médical ya Mwanza lokola tolobaka kisala na ntwala kotuba na nima meme nga moko namoni yango lelo nalingaka na sali apres na lobi nsima nyonso mobange na cérémonie ya collation des grandes académiques esalemaki il faut accepter l'homme à son époque de Didier Mazenga Mukanzu l'homme aux actions concrètes alakaka bana ya Mwanza awa na territoire ya Masi na province ya Kwilu ke akotungela bango mobange na batima ya sika lelo yo chose promise chose due pe asali yango na misolo ya poche na ye moko excellence Didier Mazenga Mukanzu mokonzi oloni na mabele ya PTT lelo Mwanza mobimba Masibe province mobimba ya Kwilu balobi na yo mokako swatata po osali oyo ebele basalaka te. Na terrain de ezali esika asesantaka à l'aise après Kingabwa Pembanzalemba et longo na basalutiste député national maire élu ya ville ya Kinshasa Hermione Boulumbe ye azana te akope mate azalaki na commune ya Kisenso et pa wapi ayamba makina ba électeur na ye pe ba membre ya fondation HBO Global Social Protection eli ya mo amba avant à remercier que chef de l'état pour na bétonnage ya veni Moulele
oyo ezali ko permettre désormais pour na relier commune ya Matete et Longona commune ya Kisenso en moins de 5 minutes. Très kolela, le chef de l'État ayoki kolela na biso tong na bande ko ya ba mama ezali kaka nzela docteur Bolumbe nzela. Mais bomoni nzela basali biso kolongwa Matete ti awa ata libulu mokote. Meilleur élu ya ville ya Kinshasa, Nassima, akabola ki ba fourniture scolaire composée na ba cahier, ba stylo pe ba sac pour na ko soulager ba parents na veille ya rentrée scolaire. Hermione Bolumbe a pesa ki pe ba parasol pour na ba femme commerçante pour na ko remercier porte-parole na bambo na hémicycle base ya commune ya Kisenso ba remetaki cadeau ya portrait pe ya pundu et pa ya maman Hermione Bolumbe oyo ayambaki yango na esengo nyonso. Après commune ya Kisenso, Eli ya mo amba ayambaki ba femme militaire pe ba policier ya Kankabila et pa iwapi apesaki bango pe ba cahier, ba stylo elongo na ba sac pe ba parasol. Dimanche, meilleur élu ya ville ya Kinshasa asambelaki nzambe na église Christ en vie oyo ezwami na commune ya Ngaba et pa iwapi apesaki pe lo ya ba fourniture scolaire pe ba parasol pour na ba vendeuse. Toujours na commune ya Ngaba, meilleur élu ya ville ya Kinshasa akabolaki ba fourniture scolaire na base na ye na école Ebenga. Pe lisusu avant wana Hermione Bolumbe azalaki na commune ya Matete pour na même exercice na bibebu ezalaki kaka phrase moko na ngambu ya base na ye Longonia honorable Hermione Bolumbe. Ubela kaka ye mususu te kaka ye na sepeli makasi nzamba pambola ye mona mama na biso boye nzamba pambola ye aleka aumela aposanaka biso bana na ye te na générosité légendaire oyo azalaka na yango asukaka kaka na baélecteur na YouTube meilleur élu ya ville ya Kinshasa bazongisela bino na libenga na ye ba fourniture scolaire pour na 57 enfants mobimba scolarisés pe lisusu biloko ya kolia pe enveloppe. Hermione Bolumbe a remetaki pe enveloppe moko ekuba pour na intervention chirurgicale ya mwana moko oyo azana hernie. Après les enfants d'abord, orphelinat cri de l'orphelin ya Congo, yango pe e yambaki honorable Hermione Bolumbe, ba fourniture scolaire pe ba ji elongo na biloko mosusu ya kolia, yango pe e pesamaki. En tout cas, doute ezali soki mokete pour na maman Hermione Bolumbe, tango ya ba vacances parlementaires, ezalaka synonyme ya redevabilité pour na ye elongo na base na ye. Mokola mercredi au qui ndenge ba personnel administratif ya Assemblée nationale va déposer qui pétition contre secrétaire général na Bangope DG à Saint-Sap Junior Mata assista qui na grande messe il y a sensibilisation pe lancement il y a immatriculation il y a ba au magistrat PCAA a démarré déjà ba vol ya Kinshasa Luanda Bolata. Personnel administratif ya Assemblée nationale va déposer qui mardi pétition auprès ya président ya Assemblée nationale honorable Aimé Boji Sangara na base ya article 27 ya constitution oyo ezali ko consacrer droit na pétition vers 13h président ya comité syndical ya crise Joël Kaïj Moutombe a salaki lecture ya pétition libosé ba professionnel ya média avant dépôt na yango accompagné na ba cadre ebele pe ba agent ba pétitionnaire bazali ko dénoncer gestion moko jugé mabe ya prime permanente omission ya ba agent ebele oyo bazali éligible pe non respect ya mise à la retraite notifiée et pas ya ministère ya fonction publique. Constitution ezali ko fixer sei moko te pona ba signature ba initiateur bango ba mipesa ki objectif ya kosangisa au moins 1/10 ya effectif administratif bango bazwaki yango pe tiers ya ba signature mobilisation et salimaki et telisipe elobi ezali signe ya ba agent ebele oyo ba décider kolongola kobanga pe ko s'engager contre ba antivaleur oyo ezali dénoncer na niveau ya administration ya Assemblée nationale. Pétition oyo ezali ko viser suspension préventive ya secrétaire général na bango le temps enquête eye bana kozala mené et pas ya ba service compétent soki makambo oyo bazali koloba emonani ba pétitionnaire bazali ko senga ba mesures appropriées eye bana kozwama kino na révocation ya secrétaire général na bango. Rendez-vous ezwami mercredi 19 août pona ko kotisa yango pe pétition auprès ya vice premier ministre ya fonction publique ba pétitionnaire va s'adresser à président ya Assemblée nationale et pas y avait pem ba pétitionnaire bazali kozela
pona bayeba implication ya ba autorité nyonso mibale n'examen ya makambo nyonso oyo bazali ko dénoncer ba pétitionnaire bazali déterminé kokende kino na suka ya démarche na bango oyo bazali kozela ba suite moko concrète et pas ya ba autorité compétente. Chilombo qui a initié cette réforme. Mardi 18 août 2026 na salle Marcel Yaou ya cour de cassation mobange na activité oyo et même collaboration entre Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État na Conseil supérieur de la magistrature depuis Ebandeli ya prise en charge ya prestation sociale ya ba magistrat na Sensap na octobre 2024 na bosenga ya Conseil supérieur de la magistrature des directeurs général ya Sensap Namboka Junior Mata Melanga, le top manager, a sensibilisé Kiba au magistrat na bien fondé. Ya intégration na régime ya sécurité sociale oyo ezali géré na caisse. Peli Soussou a rappelé par disposition pertinente ya loi numéro 22/031 oyo ezalaka promulgué le 15 juillet 2022 et Panyemoko président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Bien plus directeur général Amemi Mokumba ya gouvernance ya caisse na système na ya contrôle interne gestion ya ba risque peli sous système na ya management ya qualité oyo babengi yango ISO 9001 temps fort ya mibale na bokutani oyo ezalaki ba échange oyo et succédé exposé technique peli sous lancement ya immatriculation ya ba au magistrat pe processus oyo et kolandama durant quelques jours awa na lié à activité bosimba ke nyonso ezalaki organisé sur instruction ya autorité de tutelle ya Sensap oyo ezali bongo ministre ya ba fonction publique Jean-Pierre Liaou Eboa activité oyo et connaîtra qui participation massive ya crème ya magistrature na occurrence ya bureau ya conseil supérieur ya magistrature. Mokolo ya jeudi totali seki bino ndenge premier ministre atie ba dispositif ya sika pona soutien ya PME pe complexe scolaire mama pe ba anadi bazali ko koba na inscription bokeni ko komisa ba anadi. Gouvernement souminois baouti kota en place nouveau dispositif ya soutien pour les petites et moyennes entreprises sous-traitants locaux oyo et bengami vunga c'est-à-dire couverture mécanisme oyo ezali pour na faciliter accès na ba crédit en particulier dans secteur ya sous-traitance na RDC. Premier ministre à couvrir nouvelle ère pour na co-présider Mikolo Oyo cérémonie ya signature ya convention unique na ba partie concernée autorité ya régulation ya sous-traitance dans secteur privé ba fonds ya garantie paye ya entrepreneuriat au Congo FOGEC Raobank paiera aussi na programme rôle Oyo ya chaque acteur ezali bien défini. ASP azali ko valider pe ko certifier conformité ba sous-traitant congolais pour na kokotisa bango na chaîne ya valeur. FOGEC tango na ye obstacle ya accès na financement PME grâce na mécanisme pe ya garantie réussir assurance na ngambu na ye azali kozwa en charge couverture assurantielle ya ba dispositif. Raobank azali ko intervenir na mbala moko lokola arrangeur financier pe azali ko mobiliser expertise na ba capacité ya financement. Boyepona Gancho Kipulu, responsable ya secteur public et client étatique ya Raobank, alobi complémentarité ya partenaire Oyo, ezali bongo force ya Vunga, ba entreprise éligible, bango ba ko bénéficier financement, kokendeti na 50% ya valeur ya marché pour un montant où ezali compris entre 10 000 na 1 million de dollars américains. Et l'ongwa ba maturité koki ko atteindre 120 jours selon ba besoin oyo ezali lié na exécution pe paiement ya ba marché. Boyepona liboso ya premier ministre ba parti nyonso bazwi engagement ya ko jouer moko na moko rôle pe partition na ye pona ba responsabilité ndenge Félix Amuna DGA ya RRSP Luton Zolantima ya FOGEC Batalifi balobi esengeli ba soutenir ba micro pe ba petites et moyennes entreprises oyo ezali viable
oyo esengeli bayeba na kosala mosala na ndenge ya malamu mpona kozwa bakredi. Atalisi impact futur ya vunga création ya baemploi ebele na mboka pe développement économique. Ministre ya entrepreneuriat pe petite moyenne entreprise Justin Kalumba a remercié chef ya gouvernement oyo azali bongo génitrice ya programme pilote oyo ya vocation oyo ekokende na échelle nationale. Na discours na ye, chef ya gouvernement a rappelé que vunga eza na vision ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo oyo ezali kota bilenge emploi pe entrepreneuriat transformation économique na katikati ya action eye ko compléter arsenal oyo etami déjà en place na nzela ya programme présidentiel Debout Jeunes Congolais oyo ezali ko viser kosala bilenge moteur ya transformation économique ya mboka na biso. Programme oyo eye pe ko compléter ba mesure ya application ya ordonnance loi ya 2022 pour la promotion ya entrepreneuriat. Pour le gouvernement cérémonie oyo ezali signal ya makasi pe etalisi partenariat public-privé yango ekozala mobiliser lokola instrument moko concret pour la transformation économique pe financement ya ma entreprise na biso pe promotion oyo ezwami wana pour la création ya ba emploi na nzela ya partenariat oyo ARSP Fojek Raobank pe aussi ba côté en place mécanisme moko destiné pour na ko répondre na ba difficulté nyonso oyo pe me azali kokuta nango. Premier ministre a rappelé qu'il a assistance que réussite ya projet oyo et que dépendre d'exigences ya financement local na entreprise oyo ezali éligible capable ya exécuter ba marché oyo ezali bongo conclu. Vunga esengeli ekoma simple produit financier te kasi esengeli ezala outil ya transformation économique ndenge chef ya gouvernement atalisi. Bosimba ke lancement ya Vunga eza na 4e pilier ya programme d'action ya gouvernement 2024-2028 yango ezali kota na liboso promotion ya ba emploi, insertion sociale, entrepreneuriat ba jeune, projet ya financement oyo ezali ko concerner ba milliers ya micro-entrepreneurs oyo bazali à travers territoire national na lancement na yango boye tango ekomi ya réglage ya ba dernier détail pour ba bénéficiaires oyo bango nyonso ba ko accéder na Vunga dans quelques semaines. Alors, nous disons un grand merci à l'excellence M. Nerombo, ce beau cadre qui nous permet aujourd'hui de réaliser la réaliser. En tout cas, un grand merci que le Seigneur a continué de battre et que Baxilaye y a ébélé. Ah, nous avons la première coupe, la 3e, pour présenter Babilamba la Tony na 2e trimestre. Au moment où ensemble, nous avons la 5e, 4e, 3e des humanités. Bilambo est abandonné pour bakati en plus batoni en gros. Awa na ba atelier na biso. Message pour repérer na ba parents, ba parents, batine de la biso bal. Batine de la biso bana pour bana, ba apprendre. Parce que métier est en richesse munene na pas mwana. Soki mwana yebi ko tonga, yebi ko sa, yebi métier moko quelconque, et ko sungaya so ka mbongo na ki na collecter temps inutile, ko demander ko senga heure nyonso. Eza bien donc message ko pesa ba parents batine de biso bana année prochaine tout mona bana ebele ba ya pour apprendre surtout na domaine ya technique na coupe couture. On excellence Nerombo tobi penza nzambe apambola ye ebele dala atelier kitoko apesi biso na bana oyo tozali ko former chaque jour bazali ko apprendre na ba matériel moko donc il y a bien il y a qualité vu que eza ya biso moko awa nzambe apambola etolobi nini pona papa Nero merci. Pour ce que ça va me vendredi, pour nous signaler bino que chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a présidé qui cérémonie à 10e anniversaire il y a collège de hautes études des stratégies de défense et plateforme jeunesse parle à Kozala na ba jeune ya Maluku mokolo ya samedi 29 août 2026 protocole qu'ils poto malam pona bana pe pona mikolo bolata. Jeudi 20 août 2026, n'a parlé du peuple, Yango et Abrita qui clôture y a année académique 2025-2026, puis ouverture y a session 2026-2027, et ils allaient marquer 10 ans d'existence y a collège de hautes études et de stratégies de défense, institution y a excellence Oyo, et formé 1692 cadres civils et militaires. Yango ezali kokotisa école supérieure et administration militaire cérémonie oyo et salimaki na présence ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na homologue na Burundais Evariste Ndayishimiye ba ministre ya défense ya République démocratique du Congo
pe ya République centrafricaine bango bazalaki pe présent pour nous représenter ba chef d'état respectif na bango. Chef de l'état a rappelé que collège ya hautes études et des stratégies de défense ezali wana na avantage local institution ya formation ezali école ya discernement anticipation pe responsabilité lié moko epai wapi république azali ko apprendre kotala mosika qu'on pensait juste pe qu'on décider souverainement. Na occasion où le président a dévoilé une nouvelle doctrine de défense globale. RDC est articulé autour de 5 priorités. Affirmation, il y a pensée stratégique souveraine, développement de la capacité, veille, anticipation, souveraineté numérique, informationnelle. Promotion, il y a la réponse africaine à la crise régionale, respect, il y a éthique républicaine. Chef de l'État a souligné la nécessité pour Namboka et il y a concevoir propre système de sécurité, souveraineté et bandana esprit, na capacité à comprendre la menace pour définir l'intérêt vitaux pour l'indépendance nyonso, ba moyen pour défendre ambition oyo ya souveraineté oyo ezali kosala ekona siège ya membre permanent ya conseil ya sécurité ya ba Nations Unies pour na mandat 2026-2027 oyo RDC azali ko occuper. Pour la situation sécuritaire na est ya RDC ezali marqué na agression rwandaise pe exploitation illégale ya ba ressources naturelles. Chef de l'État a exclure compromis nyonso oyo ezali dicté na violence alobi tolingi kimia si esengeli ezala na résignation te liboso ya force tope kobosa na ba victime tope consécration ya ba oyo esalemi tolingi kimia moko juste vérifiable pe durable. Ndenge chef de l'État a talisaki pe a précisé que ezali na contradiction mon côté entre recherche ya kimia pe renforcement ya ba capacité na biso ya défense. Kimia ezali kopé sa défense pe finalité défense ezali kopé sa kimia elongo na garantie. Boye chef de l'État a s'adressa ki na ba nouveau diplômé civil pe militaire ya chef pour na ko rappeler bango ampleur ya mission na bango a souligné avec gravité que koyeba kozwa ezali privilège ezali responsabilité na service ya nation diplôme oyo ezali obligé bango batala au-delà ya urgence ba placer intérêt général au-dessus de intérêt particulier pe ko décider avec lucidité courage pe hauteur tango ba circonstances ezali ko exiger. Commune ya Maluku ekoyinda ekoningana elongo na plateforme oyo eye plateforme Jeunesse Parle bazali kolobela makambo ya République démocratique du Congo. Jeunesse Parle oyo ezali kokambama epai ya mwana mboka Serge Etinkum Anza bayembala oyo na commune ya Maluku. Bokanga date oyo malamu ekozala samedi 22 août 2026 na terrain ya basket ya zone 4 référence Kermesse ya Maluku. Epai wapi plateforme oyo Jeunesse Parle bakosolola elongo na bilenge ya commune ya Maluku pona likambo etali ba réforme constitutionnelle ya mboka na biso ba défi pe ba enjeu ebele bo simba pe boye ba kebilenge nyonso ya commune ya Maluku bo bengami kokende ebele samedi 22 août 2026 na terrain basket ya zone 4 référence Kermesse ya Maluku epai wapi bokosolola elongo na plateforme Jeunesse Parle na sima ya kotambola na province ya Katanga province ya Chopo, province ya Grand Bandundu, pe bisika ya ndenge na ndenge, ngala oyo ekominde ya bana commune ya Maluku. Nani ako participer wana? Boyoka bien, les grands leaders ya commune ya Maluku, Bridge Engalim Firi Obama, les lions de la ville, mwana ya bamama, yepe akozala wana, na milulu oyo plateforme Jeunesse Parle azali organiser samedi 22 août 2026 na terrain ya basket ya zone 4 référence Kermesse ya Maluku. Epai wapi bilenge bakozala face à face na plateforme Jeunesse Parle ya Serge Etinkum Anza. Ba question ya ndenge na ndenge ekotunama makambo ebele ekolobama. Bref, ekozala ba échange moko très riche entre plateforme Jeunesse Parle et longona bilenge ya commune ya Maluku. Bana nyonso ya commune ya Maluku. Rendez-vous ce moko samedi 22 août
2026 epai wapi Bridge Engalim Firi Obama le lion de la ville leader na bino ya commune ya Maluku yepe akozala wana ekozala occasion moko kitoko bana nyonso ya commune ya Maluku. Rendez-vous ce moko samedi 22 août 2026 na terrain ya basket ya zone 4 référence kermesse ya Maluku epai wapi bokozala face à face na plateforme Jeunesse Parle. Info ya journal peuple et commune suka soki bo sepele ki nambo pesa merci na Igor Tim Oazala ki na sima caméra pe na montage assisté na Francis ka nza journal peuple zaka supervisé par Moko héritier Mapindi Mbotika Malam. Au revoir. Bon dia Angola Luanda toye. Bonne nouvelle ya 2026 yangoyo. Bon na bino bana mboka ba congolais na bangolais nyoso. Bon na bino ba on peut ba forme d'affaires. Désormais c'est à connecter Kinshasa na Angola pour voyager dans les meilleures conditions. Veut dire c'est à comme kokenda Angola dit. À partir il y a le 21 août Ngingo ba vol direct Kinshasa Luanda et bandi. C'est à Abuki ba prix à billet na prix à Niapoul et ça l'a jamais. $445 ya pamba pour la classe économique, $795 ya bourré pour la business class. Yoga programme, chaque mardi et vendredi, vol Kinshasa Luanda, départ 17h juste, arrivée 17h55. Et bongo vol Luanda Kinshasa, départ 18h55, arrivée 19h55. C'est à lobby sans paix pour la mapata. Rendez-vous le 21 août, Masolo Fongwame, Ban Angola, Ban Luanda, Toza Koyae, Ouj Mundu d'Angola, Ouj Créance d'Angola, Tamu Zavir. C'est à Mfumu. On a année scolaire 2026-2027. Papa, maman, comme tout n'a pas question ébélité. Côté la paix de gauche à droite, Kende Kaka tout droit. Na complexe scolaire Mama Pemba. Na extension na yango nyon somi balé. Ba école ya fondation Nerombungu. Ba inscription est bandit déjà. Chers parents, la rentrée scolaire approche. Les meilleurs cadeaux que nous pouvons offrir à nos enfants, c'est la bonne éducation, la bonne instruction. Et pour cela, nous sommes au groupe scolaire Mama Pemba 1 et 2. Amenez vos enfants pour leur avenir. Amenez vos enfants pour la meilleure formation. Amenez vos enfants pour la bonne instruction. Amenez vos enfants pour un avenir meilleur. Le complexe scolaire Mama Pemba est ouvert. Le complexe scolaire Mama Pemba ouvert pour vos enfants, pour notre bonheur. Venez nombreux. Venez inscrire vos enfants.